et puis nani qui remplir critère wana tant que fondateur tant que aussi doyen na musala ou ya théâtre idée na yo na apport na yo na idée wana ya merci beaucoup avant na kotana mpanzi na biso no ba artiste to bana na ministre de tutelle na biso non tozo ministre il y a culture au hasard homme de culture tena Congo pour ceux qui tozala na un ministre azopesa bana na Nzambe nyoso mokili mobimba mbote na bino précisément nazana kati ya kopesa bana na Nzambe ya Canada Nzambe pambola bino au nom de Jésus-Christ. Voilà pour la préciser bino que voilà dans quelques jours ou bien tokotourba avec beaucoup de précision. Wana zo sabato Montréal tout le monde au Canada côté nyoso tokozala wana pona ko salisa pona ko teya parole de Dieu pona ko déstabiliser ka jampemba pona ko déstabiliser ba sorcier pona ko déstabiliser puissance satanique il y a science occulte parce que yango eyene ba problème na ba maladie na ba complication ebele zo tungi sabato et que ezo zangi sabato kondima pona ko zo vie éternelle et que ceux qui mutoza tourmenté na l'esprit mauvais asa tourmenté na esprit no se mabe ya bandoki ya bato science occulte et koki ko zangi sa mutu kondima ko zangi sa mutu ko zo vie éternelle to ça la puissance to ça la charisme à partir à Saint-Esprit ben la vie à sanctification pona ko neutraliser ma parole maléfique pona ko annuler pona ko effacer pona ko détruire pona ko anéantir la puissance maléfique parole maléfique bato basala ke na maladie incurable bato basala ke na ba lien nyonso zolo to zolongola ngo to zo effacer ngo ndenge balongola ka ba écrit na tableau to effacer ngo malade ekei restauration et salemi bato bazu vie asi zamba pambola bino au nom de Jésus-Christ. GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, peine confiance au Topesa Bango. Ça fait 9 ans. Tozakak, Topika Bendele. Papa, Azana Yekaka papa. Malula. Pourquoi maintenant? Nyos Weza Nakati. Oyo ezali GPX. Agence Moko Nakati ya Londres Mubimba. Lumiko Sanate. Tata, akutika la tata. Lelo na memeli bino deux promotions pour na bino ba papa na ba mama na bana CP la TV ezoye la bino na 70 livres bwana okozwa 1 mois abonnement au Félé soko lingi ozwa 9 mois wana ezoya na 155 livres wana ozwi 9 mois au Félé talandengo lingi okofute lokote wana souci longola après 9 mois ou 1 mois wana 15 livres par mois, on a 10 na 5. Ba chaîne dingo lingi congolais, français, ba chaîne pour na ba papa, ba sport, tennis, basketball, pour na bana peto bo sanité, ba chaîne nyonso ya ba dessin animé pour na bana batala. Soko lingo so ma box na yo, lelo, denazolo ba lelo. Papa, maman, numéro zo le ka na se, appelez-nous. Tokozala wana pour na copier so box na yo, c'est là. Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Merci beaucoup fidèle internaute de www.congopromotv5.com. Banapoto, bana partout dans le monde entier. Ba onyo so balanda Congo Promo, ba onyo so balanda émission li solo avec Data International, la réserve de la presse. Kandina lo bara toujours na souci au serveur bino. Ba oboza ba fan émission li solo. To sepeli les loto partager émission oyo na moko ya artiste et comédien na bino bolingara mingi o azaka na Europe mais mikolo azana séjour na Kinshasa. Mingi promenade pour un cadre toujours ya musala ndenge zalaka aya razonga kaka ndenge boyebi s'appelle le président Duche Kapanga. Avec lui qu'on aura le temps de décortiquer cette émission ya Rosolo la masolo ya théâtre parce que Maskama Rosolo la eza moi et belé. Merci et beaucoup à Raph Ngindu, les patrons et les PDG entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'union. Merci à mon coordonnateur qui est Serge Piana. Merci à Gianni Salobre, c'est lui qui est derrière la caméra pour les images. Merci à vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. Sans plus tarder, je vais dire un bonjour à celui qui est mon invité de ce matin. Bonjour, président Duche.
Bonjour Dada International. Merci, bonne fête de l'indépendance à toi aussi et bonjour na Moutou. Azosa ke bandeko ba mona biso na minito Jani célèbre. Et bonjour na bandeko nyonso bazwi libaku ya Hollanda biso na net moment oyo. Voilà. Ok, merci beaucoup président Douché. Ça fait combien de temps déjà déposé à Kin, promenade, beaucoup Mikin, Poto Kin, et ça quand na promenade BT na compte Moussala. Ça fait une semaine depuis Nazan Kin, on a un cadre Moussala toujours et puis un cadre familial paix. Donc vendre na poto oui c'est bien bon mais Moussa na biso ezo senga tous à cheval Europe Kin. Après kala toyeba ki poto eza cimetière pour na ma comédien mais bino tamboyer pour prouver biso le contraire. Poto eza cimetière na ba artiste ba comprenant na ba honte. Ba msu peza un cimetière pour na bon parce que comment to na so voyage que libana mboka ba kenda un objectif mo na but mo précis. Batu msuso lelo toyeba bango ba artiste lelo baza isu ko evrete eza par rapport peut-être que a commis na mboka wana a changer na ba ambition. Ouais, msusu pesa certaines réalités ils ont permettre te bandeko ba évoluer na carrière na bango kande mo lobby donc artiste ça s'inspirera partout à Zali ceux qui vraiment et ils ont vraiment passion na yo ceux qui vraiment arisa profession na yo je vois mal que au bimi mboka au ke place moro boy au sili donc pour artiste ça s'inspirera partout. Merci beaucoup à président Douché, merci à Sarah Mama Paradis, Motema Hans Lozolo, merci à Madongoma, Yafio Tsingoma, merci beaucoup à Charlie Maloula et à José Delandre, merci à Binoyon Sobozo Landabiso partout dans le monde entier. Je suis avec le président Douché Kande Nautorib Sabino parce que toujours solo la masolo, il y a théâtre, bonne évolution et un couple. Ouais, groupe ça va, 11 ans déjà, Toza. Et nous avons début un président Douché, un sous-présidente, un simple fondé à groupe, simple fondé, président Zara Sama Boloto, vice-président Zara Ladi Romeo. Nous avons un peu changé comité et à groupe. Sama m'a chapeauté comme président, vice-président. Ladi Romeo, en même temps vice-président, en même temps secrétaire. Gelor son coupé Ngoma, chef à répétition. Monsieur le français Bouti là, Didier Vangou, Tremblement, Yende Aza chef de troupe. Et dans la répétition, adjoint à son coupé Ruth. Et chef de soit Bede Aza toujours dans la discipline. Donc tu évolué dans un simple fondé, mais directeur artistique et à groupe. En tout cas, je ne comprends pas le phénomène pour ne pas y amender à comment empereur, la commissaire Tchouké président. Yo pe koto olongé président. Qu'est-ce qu'il y a? Ko mais la kana théâtre to qui président les ali sous bien té ou bien les anignes zo sala ke bino to yeba ki ke ba président. Ndenge to yebiti lelo toujours continuer na ba président, ma CB toujours continuer na ba président Elombe mais bino bozo changer pourquoi? Nyonso wana koza président za aura titre honorifique. Eza aura titre honorifique na profiter pe na occasion na saluer Namoni, mon ami de tout le temps, de tout le jour, Gesho Ingang Spawn, Mikolo no benge monsieur Rocambole. Pour Mikolo akangi pena akangi monda net na ba série na Rocambole azo sala. Na profiter na féliciter na musala kitoko au sel biso. Namoni pe vice-président ya pas comme les autres. Deo Shding. Na saluer pour bon basala association ya ba vice-président pour ba combattre biso ton nazaï président basai ya on ba bon sama le roi boluka bo combattre biso na Oshding na commission président na tire na fondateur donc moi combattre fondé zate batika le président voilà vraiment ça fait plaisir président Douché.
na habité sur nakin a aux espace ou était besoin ça ba film pour na et les plus pendant oui naza un espace na une chaîne de la place et moni voilà bon contenu à ba clause ezaki na contrat na biso et bande ko lié chaîne couleur télévision na famille fait de l'amour ezaki respecté. J'avais dû stopper ma diffusion nanga et là je suis en pourparler avec Raga TV. Un de ces 4 matins, mais wana ndakut. Nga naza fruit à Raga, naza mwana mbuta masebe Raga ndemte sala biso et pourquoi pas faire le retour au Bercail. Na sali retour au Bercail. Et là un de ces 4 matins, tous ont préparé déjà ba film na biso. Et bientôt là, on a un spot d'annonce na Raga TV. Place où on va filmer. Il y a qui tourne va message au CP là. Trop sexy, bah ils sont là, bah tout ce soir au social, bah filmer na banati, bah parents belé, bah ont déclaré tant que fondateur, je sais que bah numéro na bino ils a affiché même il y a bah bureau na bino bah bilo quoi ne comme il rabino. Tant que parents responsables, fondateurs et un groupe et là on a un message peut passer non na bah ndeko na yo ou bah ça bah comédien parce que bah ont déclaré non comme nous temps bah comme bah tout est bah tangela nga bah comme ya président acteur moko au bazo sala moi ma bêtise même na ba foyer mususu et comme que déranger mon balaza comédien moi ça un artiste était à saler le romo boito moi ça comédienne mon balaza artiste était à saler le romo ils ont créé des arts. Ouais, c'est vrai, ngamo peu de fois batu bakomela, ngeza batu mususu bakomela, mais mutukingani ko zoarete na ba film na mutukingani ko zoarete na ba film na parce que ba film na yo total en famille. Moi je me dis nous sommes des éducateurs. Quand nous passons à la télé, quand nous faisons nos films, c'est pour éduquer la masse et non pour dépraver bango. Et bandeko bazo salango faut bayeba que tous nos parents premièrement tous na bana biso moko soki to fandi tozota là-bas biloko ndengwana na bana vous savez ce que ça donne. Moi na respecte amsa nanga na respecte ba fanatique nanga et je sais oyo nakoki ko faire passer na télé na oyo nakoki ko faire passer na télé te bandeko bazo sala ngo na pesi bon conseil. Tous les artistes, on est censé éduquer la masse. Donc, tout le monde qui a eloko anate. Quand jouer ezaka tete lo ba bêtise pour battre ba seka. Tout ko se déshabiller tout ça. Bon, c'est vrai que bandeko pe bazaka trop exigeant par rapport à ba film tout ça là. Comme on dit, il y a des scènes où esengara so mutaza na piscine, esengya la tamayo. Ntokota na piscine tena na bien sûr to bossa na ngote mais même bandeko ba otabso na Europe bakenda pe piscine na bana balata ni ba mayo balata ba mayo et comme problème. Moi il faut pas comprendre que le personnage Moutou tant aza ko incarner personnage nae il faut incarner comme il se doit. Côté habillement, l'habillement dépend, il y a rôle, personnage à incarner. Wana kutuba ba tenir biso rigueur. Mais c'est vrai que deux fois, vous les filles, beaucoup m'appellent pour exagérer na bilama mususu bozo lata. Ozo jouer rôle moro, il y a une femme responsable, mais tenue na yozo lata, ça ne reflète pas l'image, il y a une femme responsable. Ce qu'il faut là, ta tennis, au moins qu'on joue moi c'est un ndumba to bibiso nyonso partout dans le monde. Moi c'est un ndumba ça na coutrement est approprié pour moi c'est un ndumba. À moins qu'on joue rôle wana, sans jouer rôle wana mais je vois mal qu'on là ta ba tenue moro ya ba ndengwana. Ba propos tozo tenir na ba film na biso ba bêtise mususu tozo bimisa et bandeko oh artiste comédien occasion landanga vraiment tout ça très attention na ba terme mususu to exploitera na ba film na biso toza wana pona ko éduquer masse na bandeli et non pour to détruire masse.
Voilà, merci beaucoup, fondateur Duce, pour la réponse. Merci beaucoup à Sada Yakini, Diamant Noir en direct de Londres. Merci à toi, merci à Amy Kunku, Yassam Kunku, merci à Ladi Mabila Mato Farasta américain. Merci à vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. Merci à tous les fans de Congo Promo. Et merci Mingi de ma fan à émission Lissolo avec Tada International, la réserve de la presse. Fondateur Duce, Negna Bengoussou, président. Lelo théâtre nyonso et côté na kati internet. La ligne on a eu avantage nini internet et mimi na monde ya théâtre. Premièrement avantage ça d'abord premièrement il bosso tant tout ça avant ta DVD ya ba théâtre. Tondo kota na ba kwa nyonso ya monde te. Lelo kota na kwa nyonso monde te tondo kota te. Tondo kota te. Eza ba oui, eza ba pays mususu pe ba DVD ya ba théâtre et commenté. Mais lelo grâce à internet, tozo kota partout, monde entier. Là où il y a internet, théâtre ça. Il y a un avantage là non, il y a liboso. Là partout où il y a internet, théâtre ça. Liboso, mon temps toujours bête à ma solo, to channel Congo, to Libanda. La communauté congolaise nous sommes éparpillés dans le monde. Parce que le lot de théâtre na biso déjà na télé awa, ils ont une chaîne mususu et les gars na ba province. Bandeko ba na province, ba ozo occasion peut-être y auta ba film na biso autodiffusé na télé. Mais avant ba chaîne na biso pezaki et bando comme na ba province té, ils ay ka esuka na Brazzaville. Mais les lots, tu as un avantage, on a peut-être une chaîne mususu, les lots peut-être comme une chaîne, un bouquet, on a bazoté que la biso a na Congo, pièces les lots, ils ont été comme moins cher, moutounion so, na kin awa, soit à moins 5000 nae, à sombi moi abonnement nae, à tché, à na facilité à ota la biso. Capacité au son abonnement. Oui, nous soutien capacité au son abonnement. DVD, ils acquis bien. Mais ils acquis peu mabé par rapport à la piraterie. Tant bobimi si DVD lelo, bobimi si on type mobile, à la machine à graveur. Azuka DVD non, mon vendeur on a parlé. Bien, tandia wana duplicat zuka papier morake na cyber café na biso a créé moi fiche na moi lukuta a chebilonga cola collé ye wana ndo tamusa 1000 francs. Mais yo mo kolo œuvre au liété. Mutabongo so okuta na okangie o memie na la police. Lobi nango parapluie na ye abimisie a continuer na côté yango moni lelo les artistes bazo kufa ba pauvre lelo to exemple ya ba nigérien tomba décida ki ensemble na ministre de la culture na bango que mutoyo ba okanga na DVD ya pirate ya ba acteur nigérien azoteka automatiquement 5 ans de prison. Les lots bandekwana baba millionnaire. Baba millionnaire ba vivre vie na bango paisiblement. Mais nous quand bateau bazo pirater biso et puis to yebi na ba adresse na bango. Baza na basando wana na grand marché. Azana mesa donc baza so ye na place wana bato nani bango na bango. Mutu wana so porter plainte lelo. Lobi abimi na et abimi na apesio pe lorote pour nini ana parapluie ya général morobo au contraire yo dépense futa ba mongo na ba papier l'état mais na suka nango au perdre na suka au perdre. Voilà pourquoi arna biso ezokende kaka malé maintenant okufa et on te préférait na biso to tient internet. Avec internet malgré qu'on gagne pas grand chose mais le peu là au moins na ebike ah na tche film na internet attends à gagner 50 francs et ça yangai
Au lieu que na sali film na bimisi na teki DVD moko mais mutu moko envoie melinga na DVD nanga. Dernièrement na côté sur internet, ce qu'on facilité internet pesa mutu soit pirater on internet. Ba rolongolongo ba supprimer vidéo wana na site na côté dernièrement na vandi duchesse abenginga na saluer place aux États-Unis Mike abenginga papa site moko pirater biso nem se tinela non atinelinga capture na côté na site wana na signaler yango YouTube atinelinga message na prouver réellement que ba œuvre wana eza ba œuvre nanga na côté pe na prouver na tindeli YouTube na tindiango ba 14h 18h na un message YouTube a tenu un message et la vidéo a bien été supprimée. Namo na côté na site wana moni pena ke ba supprimer ba vidéo wana. Mais siko au moins mutu wana luka ya pirater na YouTube na internet na facilité rolandela e ba supprimer vidéo. Sera continuer ba bloquer site na. Mais siko ba na DVD expliquer nga. Soko fundi yo dépenser mbongo mais Joana Bimina a continué à pirater yazo mvwama. Tamsusu aliesi place au funda ya aliesi moi 100 moi 200 ba bimisi mais yazo tonga ba immeuble azotambola ba jeep na ba œuvre au biso tozo nyokwama. Ils ont déclaré que l'artiste est comédien par rapport à Liboso, on a DVD sur la caché. Supposons que vous avez un film, bien Mama Topaya, vous solo li caché. Mais le lieu comment vous avez film, vous avez là, vu et talama après vous avez la nini, vous fouta. Et comme le rôle intérêt na binomoko ba président. Intérêt na biso ba présidenté. Avant il y avait des producteurs. Il y avait des producteurs oyo babande ko uta bamboka libanda baye basangisi biso mutu na mutu asoli caché na ba ke bateki DVD malgré piraterie ndenge ezalaki nango po piraterie banda lelote. Mais aujourd'hui compte tenu à la réalité on a piraterie comme makasi. Ba producteur aoya awana ki na bimisi 3000 4000 na azongi ake ateka boye akoka même pas kozong ça ne fût que 1000 ata billet o ya sombelai. Ça sert à quoi? O salelo moro o gagner note o tika biso to na biso ba simple débrouillard. J'ai mon groupe na eto tourner na groupe na zublo na ke na chaîne internet. Si ça me paye, oh, et qu'on rapporte na kaboli un franc na batteur nanga. Les producteurs bazate nga robenga mutute aya na film na nga ya to so la caché. On va le théâtre mais non, le théâtre ça ya okufa. Donc si je comprends bien, batu babomi théâtre eza binoba. Non. Théâtre Koufa parce que ma producteur bazara sous-souté parce que piraterie et kota makasi. Piraterie kota makasi. Théâtre ba piratango so que na Château Rouge au mona ba tekelo c'est da pirate mais c'est d'original les en kata magasin. Momo na mutu mo azo traîner nango libanda. Aotekane ya pirate. Mais Congolais ont préféré à mon budget DVD théâtre na magasin 5 €. Mais libanda ya pirate wana 1 €. A préféré na somba ya pirate. Ya bisanga to gagner ni. To gagner ndeni parce que ngai nazo se retrouver en fonction ya DVD o ezoteka na kati ya magasin. Mais le lot DVD na kati ya magasin ezoteka ma sous-souté. Mutu a préféré na somba o ya 1 €. On se retrouve ndeni. Merci beaucoup, Président Douché. Vraiment, c'est difficile. Toujours, je suis le président fondateur Douché. Parce que Lelo obeti solomo o ya ba Nigérien. Ba solo la ministre la bango culture art. C'est parce que bazan organisation moko, bazan association na bango, bazan président o ya représentant ka bango, ba artiste et comédien nigérien. Au contraire ce toi anakin depuis président Massoum a déposé, président Sahel n'a qu'à ça la relais, président Bodo Abimi, président Modero Abimi, on ne sait pas.
bino moko nanu ba comédien bozano na bolingote ya kolinga association moko boye fanda wana et soutenir bino ba comédien dans l'ingano o bana o liloba moko par rapport à l'élection oyo tozana président Masumo tozana président Masumo Salungwe tozana président Sai malgré il vient de déposer peut-être na lilobo yo koloba akozonga parce que to ebité ba cruteur nini o ezosenga pour mutu azala président et puis nani a ko remplir ba cruteur wana tant que fondateur tant que aussi doyen na musala ou ya théâtre idée na yo na apport na yo na idée wana ya les années. Merci beaucoup. Avant de kotana mpanzi na biso no artiste to bana na ministre de tutelle na biso. Non tozo ministre il y a culture au hasard homme de culture tena Congo o. Pour ceux qui tozala na un ministre hasard homme de culture na Congo ndeb artiste ba viva bien ndeb artiste ba lela te. Donc torotika la kozwa un ministre de la culture au hasard homme de culture te to continuer toujours kana ba mbilinga o tozara na on sur artiste akufi photo senga aide sur artiste azobela photo senga aide sur artiste azumatanga il faut la cotisation. La première des choses est un ministre à tutelle est censé défendre et soutenir au union soit bien ami artiste. Tant que tu étais dans un cas bon. Soyez là, on pense il y a ma présidence il y a ANTPC mamango au sexanga et au sexanga pesa nga mawana pasi comment on a des gens oyo baso prétendre qu'on dirigeait biso lobby passer dans des émissions ko fingana babuzoba o bazoloba na ba vie privée bokomi ko bimisa na ba émission nyonso bozo sala c'est déplorable. Quelqu'un qui prétend diriger les artistes que nous sommes, les artistes que nous sommes qui sont censés éduquer la masse, bino oyo ozo prétendre nga lobi na la président ya ba artiste comédien nyonso, tu passes dire du n'importe quoi à la télé. C'est regrettable. Ezamao. Eza vraiment mao. Déjà Moutou a censé diriger biso faza non Moutou exemplaire. Il faut que quelqu'un qui n'est pas conflictuel. Il faut un rassembleur. Il faut quelqu'un qui a des idées. Il faut quelqu'un oyo akoye la biso ba donc ba piste de solution na ba problème au nyonso toza nango tozo vivre nango na monde art. Mais au tozo mona eza mawa au côté a oleka lobby yé aza parmi ba cas social na traita. Mais mon frère, si tu aides une personne, c'est pas une raison de venir chanter. Bible est en mot ezolo banabiso soki loboko mobali epesi ya mwasi yebate. Mais comment yo soko aider mutu, il faut oloba yango, il faut filmer yango pour aider mutu. Il faut gagner lango ke ngam na edaki. Non, attends. Ce que mutu bongo soki asali elo moko boye pour une association. Mais tu remets la pema. On les gana te va lobby na e. Que na sangam na sala boye pour un artiste. Et cause à président et là qui est synonyme te que ya ozana mbongo. So za mbongo za yo na famille na yo. Mbongo za yo so soit le que belé.
bima nzela tozomona ba shege na nzela ba enfant de la rue bazawana ba ozanga ba place rolala ba misusu bazokufa banzala so yo mbongo lekio ebele wo mosalo mukusa mais vas-y créer orphelinat zo bato nyonso bana nzela bana pasi tcha bango kuna aider bango mbono yo gagner la biso na TV non ko gagner la biso na TVT. Tous on a besoin de mouto au DG biso aza mouto blablaté mouto au DG biso faza mouto aza mouto azo réfléchir mouto yo à défendre cause ya artiste et non mouto azo ya TV pour la biso qu'il y a danger aza mbongo ya aza multimilliardaire yende toboyi bato ya bongai toboyi bato bongai ba dirige biso to na besoin muto aza humble muto ayebi souci ba artiste et puis maman association nyonso e vivant na ba cotisation association nyonso bima na ba e vivant na ba cotisation biso ba artiste c'est nous qui doivent contribuer pour la survie de notre association. Et non bon il faut utana poche à mutu moko boy bon yebisanga lelo mbongo zo utana poche na yo présidente na biso et NTPC mbongo utana poche non lelo soki peut-être ba bailleur de fonds bangi ba cha moyen pour soutenir ba artiste mbongo ane ke na poche na et ke na poche na ke non na poche na poche na pour yo bimisai moni donc batika kokosa biso na TV batika kokosa biso na TV puis artiste comédien ya riche azara na été na Congo biso nyonso toza ba débrouillard Jani célèbre là mais je te dis il y a pas d'artiste riche na Congo biso nyonso to uti na ba famille pauvre biso nyonso to se débrouiller pour lelo to survivre pour lelo na somba pantalon nanga na somba mutuka nanga na futa ndaku nanga na sala boy mutu a riche na mondo azate mutu na mutu nzamba pesi na oyo koki na ye soki yo oza 10 yebake muninga pe o aza na 15 aza o aza pe na 20 aza o paza na 30 aza mais yo siko 10 no yo loko leka no na TV loba ke yo ndo za nango era mutu musu pa za nango aleki yo me avanda nye aloba ati tu as besoin de aux président à NTPC, à Moutou, et non, bah bêtise au boy, la biso na une mission. Non. Nga kutu maramwa na linga, ngote au pari ya bana lemba. Te, et ça que tous défendre ne Mouto yo. Tous défendre aux associations na biso, tous a besoin ya Mouto ya royer la biso, ba piste de solution pour abimisa. Art na biso artiste comédien na libulu o toza. Ba vient na biso ba diriger biso lobby. Ba comprendre ba moment que ba sali elo côté. Ba sali elo côté pour na ba artiste. Banda bazwa pouvoir à NTPC ti lelo. Ba sali elo côté. Tozara mutu so akufi gouvernement tel biso makambo. Nani tel biso makambo. Tokomi ba cotisation. To sa carte. Bon, on appelle direction Kendara et Yebanité. Oh, bazana besoin d'artistes, ministère a besoin d'artistes. Au moins, on a groupe ya Batouana Kaka, Baké. Tous on a besoin d'en ôter. Tous on a besoin de trouver ma piste de solution. Artistes à vivre na arnae. Tolongwa, Batoma Tolo. Tolongwa, Bamandian de Bafinga biso Bamandia. Et il faut un homme responsable, un homme intègre. Un homme qui est conscient de ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ça ferait vraiment mal. Merci à Héro Minouche, Batila, Babi, préféré à Papa Willy, Batila, ma chérie Minouche Batila. Merci beaucoup à Chanson Mbemba de midi. Merci à 3 jours, bientôt là. Cursus, l'album du maître. Bientôt là, ça va Indamabé. Merci à Dramakaya. Merci beaucoup à José de Londres. Joyeux anniversaire à toi. José de Londres, facile à garer. Joyeux anniversaire à toi. Présidente, soufflez-moi mon pied. Au lobby tellement ma casse ici quand on na ma solo ya groupe na yo.
je sais pas, bandé déjà tournage, aux en la préparation déjà à film, mais bien si na bandé déjà tournage, là nazo zélapé la duchesse, fois comme pour Tossi Sanae, mon âme sœur saison 3, mais na bandé déjà film mon titre non mon cœur saigne. Et ça trois fois mon âme sœur. Donc mon cœur saigne, bah bientôt, très bientôt. Hein? Tenga ba titre nangezaka bongo. Mon âme sœur. Oh, ce que mon cœur saigne. Hein? Après tout ça, ouin to loin. Ouin to loin. Après en haut, et si ce n'était pas un viol? Comment on biso ba titre na biso tant mutazo talango? Ah, ba joba memi biso wapi? Taneti rocambole. Na fanatique à rocambole. Rocambole. Mutu tant atangi rocambole. On peut essayer un peu de voir que non na dictionnaire. Rocambole est l'axini. On comprend? Tout ça, il faut Babylone to sala mutu tango talango attirer quelque chose. Donc côté ba titre pendant wana botike la ngo biso, mais tu moins muta sa titre face B. Après la mort. Ozomwa, ils ont pesa mutu goût déjà atala alinya loba nini na kati. Mon âme sœur. Ah, mon âme sœur. Mon âme sœur, mais Joe, alinga loba nini na kacha mon âme sœur. Mon cœur saigne. Non, ngatika bangoka bandeko bazela kaka. Bandeko bazela kaka te bozongo pe na bientôt na raga. Bozongo pe na raga. Mais ça va filmer na ngati. Elle va filmer na ngati. Dans YouTube et les caresses, mais espace na YouTube na Kapanga TV. Kapanga TV a mon père na collaborer na Sinak TV, Nana Takaza na Sepelisa TV. Donc mais na chaîne a peine raga bientôt. La répétition, programme Nabino Yanko Pesani. Programme en répétition, tu répéteras chaque mardi, vendredi, de 9h à 14h, na Matete, na Rechilombo. Ce cas, comme il na Rechilombo, tant qu'on a quitté, au moment na terrasse Mozara, na Kolobo et place Toza, on répétera na salle, na C, de mardi, vendredi, de 9h à 14h. Merci beaucoup à Président Douchi, merci à le fondateur Anna Boussania Nzambe, merci à Sarah Mama Paradis, à Hans Zolo, merci beaucoup à Charlie Maloula, José de Londres, Madongo, Maya Futingo, Mana Boussania Tezelo Kiambi, Babine Zamba Strasbourg, merci beaucoup à ma grande famille, la famille Kandakanda, en direct de Bruxelles, Fatou Kandakanda, Yves Mwamba, Monique Kandakanda, aînée de la famille, merci beaucoup à ma petite sœur Princilia Kandakanda, je salue aussi le pasteur Alain Maliki, merci à toi, merci à tous les hommes de Dieu pour soutenir dans ma prière en direct du Canada, des États-Unis, de l'Europe. Merci à mon pasteur, le pasteur Moïse Kapanda, merci aussi à mon pasteur, l'apôtre Josué Chimpanga, merci Nabino Nyon Soubenga Komo Promo, merci à Gianni Célèbre pour les images, merci à mon coordonnateur Serge Biana, merci à Rafungindou, le patron et les PDG entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'union. Je salue aussi mon confrère, mon ami, il s'appelle Kaluji, il est tout juste là tout près de moi. Ah, merci, contre-maître bientôt là. Les DG, l'autre, les 30 juin, le contre-maître déjà bientôt là. Donc ça va y dans ma baby Rosalawana pour nous soutenir l'album Ya Ibrator. Merci beaucoup, hein, président. Ouais, merci beaucoup. On peut se dans le dernier mot, on a un remerciement. On a remercié Bandero Nyonso, on soutenir la famille fait de l'amour, on soutenir Ngamoko, Ours Blanc, Brad Pitt, Duce Kapanga, le simple fils de l'homme. On a remercié Ngwanda, le président Sama Boloto, Sama Lange, Sama Bilamba. Pour Mikolo, biso to kamwaka tellement to dondui trop, to dondui en paix. To komo kamwaka. To kamwaka makambon.
tozoka mwaka te nasai polémique na mutu te ngasai polémique na mutu te nalobaki kwanga totikela bateke kwanga totikela bateke mot d'ordre ezali respecté kwanga totikeli bateke soki wana mutu apusu mema pusu nao malembe so oza mutu awewa mema wewa nao kwanga eza ya bateke bango nde baa baspécialiste na kwanga mot d'ordre ezali respecté kwanga batikeli bateke todondwi en paix todondwi en paix sikoyo mikolo tokamwa kaka kongo esi ebeba nango kala tokamwa kaka donc tokamwa présence ya modé na ouais te mais eza rôle ce personnage mo esengi ye eza ye te non esengi ye te so nakomi filme ke personnage wana esenga ye aya na ye au moins tu as film au personnage esengi modéro na bengi modéro yo jouer te l'artiste le plus clean na artiste nyoso yeyo ours blanc na rappelle ours blanc na ours blanc donc na remercier contre-maître ministre Rankine Kalouji merci na présence na moni chef na biso gelo son coupé ngoma namoni rouge tabala azali namoni Gino batu na Gino kalate bomone asali retour au Berkay namoni Tupac Baréon namoni Brité namoni Emmanuel Tara inspecteur na biso na mon âme sœur namoni Rocambole salutation na place aza et na saluer bamasanga tout na mikili Vini Mpela le trépied numérique Rolex Kongi Papa Brian Bébé Mineur Tourfi Futur Christembo Starleta Fanny Nakata la Flèche Aftangier Ariane bateau nyonso to travaillera na bango na saluer pe chef nanga discipline gelo lo mboto a bede encore et toujours toza biso nyonso tatumu tombo na state tatumu tombo place oza ba salutation na yo na madame Mike la Duchesse dit Shababa nazo zela et n'a profité de l'occasion de faire passer message bolanda Amour cruel un très bon film to collabora ki ngana ndekonanga Mike la Duchesse comme d'habitude bolandango déjà à l'ensango c'est un très bon film to tourna ki en Anakin balandango vraiment une très belle histoire batalango bo s'abonner massivement na Kapanga TV kande na lobaki 10 000 siko toke na kapa 20 000 to continuer toke 20 000 siko mot d'ordre toujours respecté to kamwa kaka to dondui en paix kwanga to tikeli bateke siko to kamwa na biso kaka. Merci beaucoup fondateur Douche. Si vous avez besoin de contact et un groupe numéro contact eza nde naza na kinawa plus 243 81 45 86 044 donc plus 243 81 45 86 044. Ok, merci. Nous sommes déjà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'étais là avec l'un de votre artiste préféré. Il s'appelle Douche Kapanga. Merci à vous tous qui nous avez suivis partout dans le monde entier. Merci à René Kabaselo de Bruxelles. Un grand merci à Chancel Mbemba, Babi Chancel Mbemba de Midi pour notre soutien. Merci à toi. Merci beaucoup à Gianni Célèbre pour les images. Merci à mon coordonnateur qui est Serge Mpiana. Merci à Rafungin, le patron et le PDG. Entre lui et l'argent, il n'y a pas un trait d'union. Merci beaucoup.
Nabusa une Gianni célèbre. On est ça faux, hein? Et ça faux pena. Wana pena mutunanga pena. Wana pena leki nanga pena ya palais, leki nanga ndaku Gianni célèbre. Ya tika nga te chaque jour atana na minki il faut ba santé. Donc Gianni célèbre vanda non? Hein? Oh! Mbotama elamu sida bilele facile à garer. Donc mbotama elamu tara aussi sa Ramadan moko na anniversaire donc mbotama elamu nazo zela pe na kinto sa boulot na film moko donc personnage wa foka yo. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine balle.